Bandeko balandi yokani télévision na pesi bino mbote. Merci énorme, merci mingi. La fidélité na bino na kati ya chaîne oyo, merci mingi pour na baonyo so bazali koya. Merci parce que les abonnements pleuvent chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Merci énorme. Cap na biso ezali avant 2023 to qui ça 10 000 abonnés na biso et on est déjà dans le bon. Bientôt là 9 000 abonnés et le 10 000 ça sera le mois prochain. J'ai confiance à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Naye na lisolo oyo nazo bandango pena na bokamu nyonso ewo makambo eza na Kinshasa. Makambo eza na bakati ya ba Congolais. Vraiment, je vous dis, pour des vues, pour, je ne sais, des abonnés et tout ça là, il y a certaines personnes qui sont capables de faire tout, hein. Donc, déjà, les nudités qui circulent par-ci, par-là, nudités sont dans le spécialité la Congo. Surtout au milieu des Congolais. Nudité comme on a li pana kwanga. Moi, c'est ça pour publier, mobile, publier, moi, si nae, intimité, en gros, intimité par rapport à quoi? Bato ba longo la bilamba po ba comme na succès, ba bimisa ba nudité na bango po to tala bango to yeba bango, bazali. Mais ceux qui ont été, il y a des génies qui sont en train de pousser encore plus loin leurs idées maléfiques, leurs idées pour chercher à se faire des abonnés et des vues. Donc le monsieur que vous voyez là et sa fille, baye banina ndeko buina elo côté ni na place moko ni na côté moko ba kutana te ba sola na chombote. Bouyi très 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 fâché na likambo uta na ya na mokili mbala na nga ya liboso na mona papa azokosela moa 6e sens contraire esalamaka. Pourquoi? Parce que mobali akozanga raison ya kopesa po mwasi nde mutu ayebaka kolo mwana, mwasi nde mutu ayebi nani mutu abimaki na nga na 12h na 14h na bimaki na nani na 15h na bimaki na nani mwana akokozala na supposé akozala ya nani. Parce que mobali amema azemite bako kosela parce que ya tika kaka semence. Mais comme il tina niveau que mibali bako mokosela basi bana, mibali bako mokosela bana basi bana. Voilà les cas précis. Kaya bouyi. Donc bouyi ninga zabe bakosele likambo yebi mutu na makolote afingami na internet pe bisika nyonso. Tango na bana osala vidéo wana kolobaki bouyi atiki mwana na 4 jours. Na pesaka na lobaka yango na suniniaka boy. Est-ce que bouyi pena na âge na ye wana koko tika mwana na 4 jours. Mwana wana aza ya 2020. Période wana pe ezalaki ba confinement. Est-ce que bouyi akotika mwana ya 4 jours na ba douleur nyonso ya enfantement na ba sitio soki salamaki soki ba nini ba bengaka soki ba episo et so ba nini nyonso wana andimia kenango ba poitrine eza kotonda et tout ça là andimia keine pena tiki na pena les maternels de tanga nango bongo mais mwana wana vanda bongo. Parce que mobali wana salaki ye nini yango na nde question na bana ko mituna mobali wana zoloba salaka bouyi nini po bouyi na tika. Et puis je parlais dans des suppositions. J'ai supposé que bouyi vraiment pour nanini ceux qui penza na j'ai insisté d'ailleurs ceux qui penza sali yango arozala maman mabe mais malembe vérité hier en escalier le côté yaki na ascenseur bouyi alobi ayebi makambo yote du début jusqu'à la fin ayebi elo côté amonana na garçon wana ata mukolo moko te kutu na kasi akanda lobi akolinga garçon na te po garçon aza lokwa kizengi soi-disant entre guillemets virgule là-bas entre guillemets virgule là-bas bouyi alobi ayebi makambo wana te ayebi yango te amona yango te ayoka yango te eloko te mwana wana pe aza mwana na ye te po jamais akoko abandonner mwana. Soki ta nkuta na eloko ta abandona te bon siko mutu akoma pena bouyi pe moi semaine mobimba pena rempli pena na cop moi nzondi koto na gauche na droite et puis bouyi alinga makana ye atala makana ye azoka bambongo na ye ndenge na ko sundola mwana na ye pona azangi serelake azangi lamba ko sombela ye to azangi nini et puis mwana mwasi kitoko pe lisusu akoboka ye pona raison nini. Ayebi makambo wana te bouyi alobi ayebi makambo wana te, c'est faux et archi faux. Sikoyo tozongi pembeni ya mwana mobali toke koluka etina ba réseau
totu na ye papa buyibuyi asali yo nini mpono nika ye bord ya ndenge wana. Papa na réponse te. Ya oloba yaza nango te. Azotala biso lokwa aomona biso te, lokwa ndako ezika. Ata bo bengi ya répondre te, ata bo komeli ya oloba te. Tobi me buyibuyi a réagi, to banoze la réaction buyibuyi alobi ayebi makambo wana te. Yonde muto kena kotika buyibuyi abota na Angola soki nini ndenge opesa explication. Ya opesa biso banini on. Ndeba biso ka ndo sa blague. Regardez-moi des blagues de mauvais goût comme ça. Des blagues de mauvais goût. Alors ça la blague, il y a ça comédien, certaines personnes ont dit ça. Pas lui personnellement parce que lui ne parle pas. Pas que non, alors ça la nae comédie. Batala ki mwana wana ba monika ye longi moko na buyibuyi, nde basali comédie na bango. Mais il avait le temps, il avait tout le temps pour venir nous passer sur son compte où il a passé l'information pour venir démentir et dire que non, c'était pas la fille de Buyibuyi et que c'était une blague. Et puis quand si c'est une blague là, même la manière dont ce monsieur là était serein, il était précis, il était sobre. Mais quand même, il veut peut-être écrire une assez que blague. Ou peut-être après quelques jours, comme ça là, vidéo pour accompagner la vidéo pour dire que non, c'était une blague et tout ça là. Mais le monsieur n'a jamais fait ça. Je vous rassure qu'il n'avait jamais fait ça parce que Tozo là, na TikTok, il n'avait jamais fait ça. Donc tu te sors un beau matin, tu crées un truc du genre buzz, au signaler même pas Moutouana, au nikiye, comme ko fingaye, au nikiye vidéo moro boye disant que à Sundola moi en a 4 mois, et puis tu étais très sérieux pendant que tu parlais de bêtises comme ça là, et finalement, on te voit plus, tu réponds pas, tu dis rien, et Moutouana zo finga mana ba réseaux sociaux, excusez, bon, bazo si ça est l'opposo, nazo yeba kutelo onina loba. Et toi tu es à l'aise dans ton coin, on va nina yo. Po ozo sambwisa mwana na yo, sope mwana no, sope mwana ndeko, sope mwana nani. Mama biologique à mon nana zapi. Et le gamin est au samwa. Qui chasse mon bimbaye partout. Maman on a vandi nae. Bazo ko c'est la mutu mususu mwana na yo ndimi o vandi. Kuto ngene za la mieux ndem su buibi ninga ya maman nana bien parce que mon nana buibi za benda ba très makasi ba kokani. Parce que moi na soka za laki que au sali vidéo moko buibi moi na ngala ndio boye pona nini. Tala mwana ngai elongine pene kokani ka na yo faut expliquer biso buibi. Moi na osala ngona blague. Hein? Buiboui passe quand même informé et comme la buiboui comme si langai buiboui moi nanga kokani na yebo po ni ndene ya kokota ni moi si nanga to ya ndeko nanga to lo moi ndingwana. C'est encore hein? Tu vois le message serait mieux passé buiboui peut-être que mukolo moko peso linga ya na Angola alinga mona mona ngo bakokana nae po batu mingi ya ba star bazaka so ko moni sozi na za na mboka moko boy mukolo ne so koneta makoloni na mboka wana akosanga kotala sozi na été. Mais garçon a courage hein? Garçon a courage, je vous jure. Garçon pénal a courage. Et puis courage moko débordant. Un courage moko très débordant et très curieux. Je sais pas comment on dira. Je sais pas. Mais il est vraiment courageux, hein. Vraiment, il est vraiment courageux ce garçon. Comment qu'on n'y comment na moi c'est pas tout problème boy. Après ok, depuis que vous me mettez libala. Hein? Na kwa mususu bo mibali mususu ba incompréhension bazala ko bendo expliquer ou comprendre sous tebo et comme le lingambo pour niveau zo le belango na ki sérieux nyo wana et puis après ozo répondre de l'autre côté ni na réseaux sociaux ni plus place moko mais c'est pas normal. Mais finalement réseaux sociaux finalement et comme nini pour mutata la mako moza ba biloko moko tozo yeba lisute donc na yeka ko démentir information wana émission to salaiki to supposaki mais to est-ce qu'on confirmer que c'est une fausse information buibu atikala kotika moi en Angola te na 2022 na 2020 pas en Angola te abi Angola suka kenda ke na 2017 banda wana ti lelo atikala okende susu Angola te puis Angola ke na 2017 bazalaka accompagner ba comédien mususu azalaka accompagner ba comédien mususu bazalaka na yeti bakenda ka tina nde bazonga ka donc kande bakena ba spectacle na bon bakenda ki bongo tina ndenge bazongi donc ça peut être que on ça kenaka ye moko voyage moko boye soki na mutu moko soki ndenge nini na kuzu soki ndenge o mobali moko abengi saka rien akenaka spectacle na baninga mususu basali spectacle tie spectacle sili bazongi pe nzela moko donc makambo wana o ya mwana tikaki o azape na mobali na Angola te azana mobali na Angola te je vous précise ba angolais buibu ana mobali kuna te ana mutu kuna te donc botika via buibu tranquille botika buibu ya sala
musala na salaka azana ye mwasi moko azana ba problème na batute asola na ye pe na internet te avana na ye bo finga boloba botonga bochola ya vai na kwana ye menga na comprendre le oni bolinga likola nzota buibui on die bolukela batu makambo ezalaki na awa buibui akufie buibui esaka d'ailleurs na moni yango na ba titre mususu ke buibui akufi to kamo to tuna o eza nini na buibui moka komko kamo abi nga na kufi na yebi te comment na ko kufa sana yeba il faut na yeba ke na kufi muzuka kufi faut yeba ka kufi na kati ko kufi batu ba yeba ko kufi ya solo te ndeko olanda nga yo pe yebi te ke so muta kufa yeba ka kufi na kati bo kufi na ye siko buibui ayabisa ofungama ba ba ka kufi ma comprendre te lekani moi 2 semaines ba moto komio buibui asundola mwana na Angola biso pe to yamba te to yambi to sali pe commentaire heureusement to baki na supposition pour ngame leso ngambo na yebisa pe batu na commentaire soki eza yango la te na kozonga ko ya ko changer maloba nanga yango na zongi na ye ko lebisa bino que ce monsieur a monté cette histoire de toute pièce du début jusqu'à la fin. Buibui n'a jamais eu un enfant avec ce monsieur-là. D'ailleurs, pour votre information, Buibui ne connaît pas ce monsieur. Ils se sont jamais vus ni parler. Ata ko solo ya ko solo bo solo ni na chombo. Ata ya ko solo ya boye ko lilingala basala ya ngote. Ata bo koyemba nzembo ya alphabet na lingala, alphabeti na lingala basolo la te. Mesikoyo nini nde sali tata o tata pardon poni bolinga procès poni bolinga ba kole bino ba procès dans les vides boy okomo ko zo komba muto osaka nango le lengi o bosala ba blague mususu pe boye ba ko mesuraka ba blague neso basala yango te ata utoza comédien lingo zo bato mais pe na boyete boyelekisi mungwa makasi mungwe leke sui na matoi le jalakate papa bo respecter ba vie privée ya batu bo respectaka blague eza na limite nango makamusu pe na limite tango à la limite fallait ko benga buibui ko informer que ndenge eza boye ya bui nazo sala émission buzz muna mutawasa ngo na ndenge ne tie komi na ndenge ya mabe YouTube oyo yango photo pesa basila bisalo félicitations bango balonga YouTube mama SB osala nini opolonga YouTube boy po bato bakomosa na buzoba kaka likola YouTube bato bakomosa na analyse ya ba sentiment likola YouTube bato bongo loba makambo lokuta likola YouTuber YouTuber okobomisisa bato mondela YouTube resserrer lisusu ceinture na 2023 comme ça bao bakoka ba continuer bao bakoka te balongo na nzela tozana bino mayele tina suka. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à mingi na bana France pona na kati ya etaleli analytique na ngai binonde bozo bima liboso Congo elandi na sima nazoka mo ke na Rio de Janeiro bato batala ngai nazoka mo que Dieu vous bénisse de partout ba one so bozo mekanga bolonga te miso nzambe likolo na bino nazana bino mayele tina suka nyoso boko sale ko simba te opanga na nzambe likolo na bino au nom puissant de Jésus-Christ nzamba bo mama bota